Bonjour, bonjour, salut peuple de Dieu. Bandeko, le lenge kaka to mesana na biso koloba comme d'habitude. Kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali se grâce oyo nzambe azali kopesa ngai na bino bandeko. Raison pour laquelle tokokumisaka ye kaka. Bandeko na ngai tokokumisaka ye kaka. Parce que ça y est, ezali na nguya mosusu te. Oyo mokili ekoki kokumisa bandeko. Oyo mokili ekumisa ezali bongo ba photocopie. Ezali ba copie bandeko na ngai, mais nzambe na biso azali original. Mais bien aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle ngai nakangama na ngai. Nakangama na ngai na nzambe wana. Parce que nzambe wana azali gu oyo wapi. Ndenge kato lobaka meka nano elengi mingi bandeko meka. Meka bandeko na ngai yo muto lingaka nzambe te, yo muto neglijaka meka azali malamu. Mais bien aimé dans le Seigneur biso wana. Lelo to ye na lisolo lolenge kato lobaka na bino. Bali solo ango ndenge kaka ezali kopesa pasi, ezali kopesa pe mawa, meto sala boni. Foto beta ango kaka shwa ezate, po mokili bandeko, ezali ndeko tambula lolenge oyo. Mokili ezali kotambula lolenge o bandeko. Yango wana, tango bazali kosala yango, biso pe tozali pe kaka koya. Biso pe tokolemba na biso pe kolobate. Aussi longtemps bandeko bino bozo salaka yango kaka biso pe tozo loba kaka tozo beta sete bandeko tozo beta sete po batu balamuka bakima mabe to boyite kombo wana existe
mabe kozalaka kaka mais ampleur oyo tozali komonela yango oyo tozali kovivre yango bandeko tango ekiti ekozala malamu mingi koma batu oyo babengi batu oyo nzambe apesi valeur oyo akeli na image na ye tozali ko se comporter boye neti bambwa pona nini bandeko c'est pas possible ça bandeko lisolo oyo eleki na Afrique du Sud lisolo oyo ndenge ka tolobaka toyaka na ba histoire fondée te toyaka pa na ba histoire vraie pona kolendisa batu pona kolendisa bana na nzambe pona kopesa batu mayele bayeba lolenge nini oyo bakoki ko se comporter bandeko koyi kosala mabe na 12 heures na 8 heures kima yango okoki kosala mabe bandeko na 8 heures bandeko toloba neti na ba 12 heures kima ba 12 heures 15 heures kima yo heure nyonso tongo midi pokwa mabe yango ekoma nango habitude na yo pona yo eloko elobelaka yo ezate ekoma habitude bandeko vraiment bandeko ndenge touta ekoloba lisolo o bandeko esalami na Afrique du Sud lisolo oyo tozobetela bino esalami na Afrique du Sud alors na Afrique du Sud lisolo esalami pasteur na biso pasteur Ezaïe oyo babengi photo oyo bino bozomona azali pasteur oyo tobengaka pasteur Ezaïe bandeko mwasi na ye kombo na ye Mado oyo na signe respect tobengi bongo Mado mama pasteur na biso Mado bandeko na ngai na momesano kaka ndenge bavandaka na bango basala ministère na bango bavandaka na bango ti eyaki kosala bamoni bandeko na ngai ser moko ser wana bandeko na ngai kombo na ye Sidonie ser wana sikoyo azalaki ser ya lingomba bandeko ser wana azalaki ser ya lingomba alors ba comprenaki te nini te bamoni kaka ser wana mobali na ye abengani ye na libala bandeko na ngai ser wana si je me trompe pas azalaki na bana mibale ser wana alors mobali na ye alingaki ye lisusu te abenganaki ye na libala bango pe bamoni papa pasteur na mama pasteur bamoni ke oyo azali mwana na biso ya lingomba ndenge nini libala ekufi papa mobali na ye alingi ye lisusu ta bengani ye mobali wana pelera benganaki ye biso ni osuto yebika mboka Afrique du Sud ndenge toyokela kango donc ezali na ba réalité nango alors mobali amonaki na ye eza nango eloko moko ye spécialité lokola pe mwasi etamboli nango pena te malamu na replier na ngai na mboka na ngai bandeko mobali azongaki na ye na mboka na ye Congo parce que bazalaki ba congolais mobali azongaki na ye na Congo ndenge avandaki na ye na Congo amonaki moete akei na ye akendaki na ye kote ya Mbujimai kote na ye oyo amesana na ye kozala lo mobali wana akomaki na ye kovanda na Mbujimai bandeko na ngai akenda na ye makambo pe sila nango ye pe mwasi Sidonie atikala na ye kaka na Afrique du Sud akontinuera na ye kovivre na kovivre wana bandeko na ngai eye kosala ke mama pasteur place atikalaki azalaki na makambo na ye privé oyo esengelaki asala il a fallu abima Congo alors abimaki Congo l'air abimi Congo bandeko na kati na makambo wana oyo ye il a fallu asala vraiment ezwaki ye temps
ezwaki ye ta bandeko na ngai na Congo azongaki dans l'immédiateté ezwaki ye ta mpona kosala yango je pense akokai kobeta pe 2 ans je pense. Alors l'air amonaki ke occasion esengelaki sikoyo makambo nyonso oyo akendelaki amonaki sikoyo ekomi c'est bon tika na zonga pai o na mesana pai na tika mobali na nga na bana. Alors mama pasteur azongaki me na buzongi na ye bandeko na ngai mama pasteur Mado azongaki na ndenge ya directe azalaki pe lisusu na makambo na ye ya kosala na kote ya Lubumbashi ba kote na bango kuna. Alors mama na biso donc azongaki Afrique du Sud na ndenge kaka ya banzela wana azwaki avion directe. Mama na biso wana bandeko lera bandeki kozonga eye kosala un jour bandeko na kati ya Lubumbashi atala boye bandeko na ngai akutani na mobali wana oyo azalaki ya ndeko na biso Sidoni akutani na ye. Mama pasteur pe lokola akutanaki ne comme par hasard na nzela boyebi kaka parole oyo ezoloba na biso to prêcher parole to insister bandeko na occasion nyonso oyo okutameli nango. Alors amonaki yango ezali occasion alobi na ye boni papa malamu papa na ngai vraiment okoma na yo koto yo papa otika kaka mwasi na bana kaka boye mboka wana yo moko yebi yango bien ndenge zalelaka mboka pasi vraiment me yo tiki kaka ye ndenge wana banda tozwa ye tovandaka na ye vraiment yo kipaka eloko te nini te correspondance te nini te. Bandeko na ngai mobali wana vandaki na ye nie azoyoka ne kaka mama do ndenge azoloba lobi après mobali wana lobi na ye mama osilisi na silisi alobi likambo te mama abandi kotalisa ye alobi mama mengai nakokamwa yo ndenge otelemisi ngai olioyoka nga mutu soni obandi koyoki soni te otelemisi nga obandi pe koloba na ngai eske yo olembi kibombanda mama pasteur aye juste alobi papa makambo nini oyo yo ozoloba na ngai ya kilobo na lemba kibombanda na sens nini papa alobi oyebaka te soki ngai na boya mwasi na ngai ezali pona mobali na yo soki nga na boya mwasi na nga ezali pona mobali na yo na yaka penza kokuta bango babetelanga lisolo te nini te na yoka yango teme misu na ngai moko emona na mbetu oyo ya ngai o na lalaka na Sidoni na ndako oyo ngai na bandaka kofuta soki na zate donc akotisaka nde mobali oyo ya yo vraiment na boyaka kopublier ye po nazali na bepreuve na kati na ngai donc na bombaka kaka bepreuve wana po na famille po famille ekoki kotuna ngai po na nini yo kende koboya kaka libala bongo oboya mwasi kaka ndenge wana alors yango wana nazwaka bepreuve wana mais lokola za mama bana na signe ya respect yepe kuna soi-disant pasteur en tout cas na lingaka ko publier yango te ekosala kitoko mingi te alobi zela mama akamati foni na ye bandeko afongoli yango azwi bepreuve wana nyonso bandeko filmage wana nyonso bandiko lakisa mama do alakisi eti esili bandeko mama do aye juste mobali wana lobi ngai na kokamwa
soki libala nange kufa eza pona mobali oyo ya yo. Menaka mwa memi mutu oyo asali babiloko ya ndenge wana kaka le meme mobali na yo ango alobi mama. Et pourtant tovandaka na bino place moko ville moko. Tovandaka ville moko. Toloba neti exemple tokopesa bandeko. Toloba neti na Kinshasa tovandaka zone moko. Biso na biso bie bana matete, biso na biso bana ya lemba. Mendenge nini yo oyebi babiloko wana te. Ozo simba mutu. Ozuye pe ocheye na ndako oya yo. Bozo vanda pe. Ti lelo bo vanda kape kaka. Bandeko. Alors bakabwanaki mama pasteur asimbi mutu. Alobi ngai mwasi wana moyena zongela ye ezate. Alors bakabwanaki na bango. Esilaki mama pasteur alobi nzoka nga na yebaka te, nzoka makambo nde ezalelaka boye likambo te. Alobi bongo na situation oyo. L'air ngai nazalaki kuna tosalaki na bango, tosalaki na ye soki 8 mois. Tovandaki na ye. Après ngai na ye ko voyager na sali 2 ans. Donc na 2 ans wana na puissance na ngai seke kuna ekoma nango feti na feti donc mystique. Alors biso lokola tozali ba juif bino moko boyebi tango toloba ba juif banani wana. Abi lokola toza ba juif lolenge na biso esimbaka te na ba makambo wana ebongaka oyebi te la sava. Mais soki oyebi yango na ke komitika na ndaku wana eke luka ngai na perdre bomoi na ngai. Du moyena kende komikotisa na ndaku wana ezate. Mobali wa mwasi wana mama pasteur alors asimbaki nzela azongaki na Afrique du Sud. Lera azongaki pe allez ser moko pe ayambaki ne ye. Ser kaka ya église ayambaki ye akendaki na ye kovanda kuna. Akendaki na nini akei na ndaku wana pai bazalaki alingaki kokota kuna te po ye mobali bandeko na ngai ile batikalaki lisusu na ndaku wana pe oyo bazalaki te. Ndaku wana ezalaki munene bazalaki lisusu pe wana te. Donc déménageaka bakendaki na ndaku ya mukie wana elekaki munene mingi seke kofuta lango bakokaki yango te. Talaka pe mutu azali kotambola na désobéissance ya Nzambe bandeko di manière ou di notre Nzambe afrapaka batu ya ndenge wana na ba comportement ya bongo malédiction ekibanda ko accompagner yo. Oliengutu amata meye abandaki kokita. Pona nini ozana kobanga ya Nzambe te. Alors bademénageaki akei stina ndako wana pa bakomaki ya sika. Alobi nga moyena kota awa ezate. Boye bibia biso ba juif. Soki na koti ekozala mabe mingi po makambo ezoleka awa eza malamu te. Na ye kaka bane bokanga biloko na bino nyonso tu na ye na ya kozwa bino. Bana pe bakoti na ndaku bakangi bandeko biloko na bango nyonso bakangi. Mama pasteur azwi kaka bana na ye na ndenge bakangaki babiloko na bango nyonso. Mais oyo ezali o sali o lutu o kiti o boya tuka mama pasteur asimbaki yango te nini te akipaki yango te. Atikaki yango. Bandeko na ngai. Eye kosala mama pasteur akenda na ye pe bandeko akenda ça fait 8 mois banda makambo o eleka ndenge bakabwana. Mama pasteur pe akenda na ye. Place akenda tala kaka ozana bana 5 na yo moko 6 okovanda aka pa ya mutu bandeko esimba te. Mama pasteur place pa kendaki
azwi pe nani ti azwi kamwa ndaku oyo bakoki kovanda na bana. Azwi ndaku akei pe kovanda na bana. Bandeko biso nyonso toyebi vi Afrique du Sud na poto ngutu baza na ba social tanga zo aider surtout ba femme seule moko balengela bango ngutu koleka ba marié okomona c'est bon. Mais mboka wana bandeko ezalaka ta na social moko te. Alors na mokuse mama pasteur donc akoka kite bandeko akoka kite na bana na ye moko donc esalaki ye pasi akoka kite na kofutela ndaku akipe ba classe ya bana makamu nyonso po ye mobali bandeko soi-disant pasteur yoka langage l'air ye mwasi akedaki kozwa bana na ye alobi lokolo ye kozwa bana obeti tolo pona bana na kokipe pe bango te na pesi yo bango cadeau yo pasteur ba langage mabebo bana bapesaka cadeau o babengi makilano ke epesa cadeau eza na sens quand même conscience na yo pe faut ça là que te mwasi oyo non azali malamu pona ngai moko mutu na sali mwasi oyo mabe okoki ko raisonner ngote fo fungula pe kaka mbanga na yo obanda koloba ke na pesi yo cadeau boye conscience ezali te bandeko tango conscience ezozala te bandeko yango na ba mabe sokota kaka ke bele na litonga na nzambe po batu conscience ezozala kate bandeko na ngai balongwe wana ndenge ka tozoloba ma pasteur place akeye en tout cas moni kofuta ba classe bana kofuta ndako kolia en tout cas ma pasteur amikoki te bandeko nanga amikoki ta lobi non bato apesi ye pe conseil balobi non maman pasteur yo koki konyoka maboye te quand même tata ya bana oyo azali papa pasteur azali foto kende kuna toloba na ye akoma nde kokipe bana na ye tokeili ye pona bana na ye azwa bana na ye en charge tokende kuna ma pasteur pe amemaki pe bato na lolenge na ye amemaki bato bandeko na ngai kokoma bakomi wana donc na kati mutu ya ndako yango bandeko tala tosotaki point na kati ya ndako yango ye mama pasteur azalaka na mwana ndeko na ye azalaka na mwana ndeko na ye bandeko na kati ya ndako donc cousine na ye cousine wana kombone ezalaki Rachel ye pa azalaka na bana mibale mobali awutaki koboya ye mobali awutaki koboya ye sikoyo ya mwana babanda kokende kosamba babanda kokende kosamba mama pasteur pa monaki bongo natika kaka cousine na ngai atelinga na boye na mboka oyo yaka tovanda. Alors bakendeki bavandaki kaka bango nyonso bafinanaki kaka kuna talaka bamboka mopaya ekiparate bafinanaki bango nyonso bandeko nanga nzoka cousine wana etanke mokolo mwasi pe ya libala yebi babiloko wana nyonso bandaka na ye komona makambo pasteur asalaka ndenge azobimaka na fille wana sidoli wana nani bandaka nde komona fille wana Rachel bandaka nde komona eyaki kosala alobi biso to aba juif babiloko ya boye elukaka batu basila na kati ya famille malamu le batu bando sila ekeyeba na teke boye nzoka ndoki tata oyo moi pe na iloba ne boye ezali te pa na ngai azo representer papa tika na luka mama sage moko na kati ya lingomba aloba na ye bandeko mwana na pasalelaka sagesse alukaka mama moko boye mama sage na kati ya lingomba ayaya koloba na papa mama pe abengisa papa pa keita moni mama lingomba abengisi tika na kende akenda pe tango akei wana bandeko na ngai eye kosala mama na lobi na ye papa en tout cas tala ngai rapport nazwi rapport oyo makambo oyo ezolekana na kati ya ndako na yo en tout cas papa
soki ezali ya solo soki eza ya solo en tout cas tika eza mabe eza mabe eza mabe eza kindoki makasi papa na ngai tika eza malamu te nzambe alingi babiloko ya boye te epuis oyebi yango ke na kijuif eza mabe ekosilisa penza bato me ndenge nini ozosalaka babiloko vraiment ya boye paster mpe boyebi kaka mutu lolenge mutu azalelaka paster bandeko alinga kondima te paster alinga kondima te paster bandi oloba na mama eza kaka bakoselingi na bango ngai makambo bajalu balingi kaka babebisa litonga na nzambe eza kaka bakoselinga makambo eza makambo ya lokuta mama na pa lobi ne likambo te papa paster so bakoseli yango problème ya te nzambe azwa lokumu bato wana bango moko bakozala confondi mais soki eza ya solo papa motema no moko moto ezali koloba soki eza ya solo papa na kolinga otika mpo nzambe alingi babiloko oyo te kese mpe ekozala soni bandeko na ngai eleki nango ndenge elekaki nango bongo na miniti oyo nayebisi bino eglize mpe eza ya kopanzana eglize eza ya kopanzana bandimi bapanzani mama paster afungolisi lingomba na ye mosusu bandimi oyo bazalaki pour mama bake na bango kota mame baoyo bazalaki contre papa na babetise oyo asali na miniti oyo bandeko bavandi na bandako bavandi mpenza na bandako ozomona ke mama wana makambo alobaki na paster ekokisami donc c'est comme ça bandeko elongwe paster epai ya aye na ndako epai ya cousine ya mama Rachel ayebaki ka deja ke fezala Rachel wana moto alobi yango mpo ye motu avandaka na ndako wana bandeko na ngai abandi koloba yo nani apesi yo permission okamata makambo ya ndako mema yango kuna keba na yo d'ailleurs nazobenga na yo ozobima awa yo vandaki awa mpona komema bamakambo te nazobenga na yo okobima okomona mwana mwasi atali likolo atali na se place akokende na bana ezali te nini te bandeko mwana mwasi akanga monoko na ye donc position ya faiblesse bandeko babukeli ye kaka na position ne wana ya faiblesse amoni nakoya kobima naluka place nakokende nakosuka wapi mobali aboyanga bongo sikoso yesu babengani nga awa nakosuka wapi tika kaka na vanda kovanda avandi azwa monoko na ye akanga na ye ayebisaka mama mado te nini te waloba ni tala boye tala biso pai totikala boye ria akanga mpenza monoko na ye bandeko mpona nini na profit avanda na ye na ndenge bavanda na miniti oyo bandeko na ngai lere sikoyo mama paster batalisi babiloko wana nyonso non ma paster okoki kovivre na vie oyo te antuka tata bana oyo azali fo tokendela ye mpo abanda akoki mpe bana na ye alors bakendelaki mpo paster lere bakeili ye mpo bayebisa ye antuka fo abanda akoki mpe bana na ye yakoki kotika bongo te mpo mwasi antuka amoni akomi na suka bandeko na ngai kokoma bakomi wana bakei kokuta penza ye soi-disant paster papa paster na ndeko wana bandeko Sidoni wana oyo ma paster abombi libala na ye mpo na ye Sidoni bandeko en plein machine bandeko en plein machine na yebisi bino donc ya bango bilengi na bango ekipaka nango RT ntango nyonso oka bango balingi basali bandeko en plein machine bakei kokuta bango machine madaka inongi nango ya lunu machine madaka ya dunu seksanga na bamona yo bamokala yo bosana yango kate bandeko bakekuta bango machine madaka ye mabe
bandeko na ngai moto oyo tomoni oyo ebimi sikoyo oyo mama Pasteur abombaki Pasteur akamwe ebele ya bato na bepreuve po ye abanda kobombama na bepreuve bato pe babi non faut to balancer makambo oyo ale babandi kozwa bango ba image wana moye tolakisa bino eza te en plein mbeto bandeko en plein mbeto bakekuta bango donc bino moko boyebi ndenge ezalaka ba image wana moye tolakisa yango eza te. Je pense que tokotiaka kaka mwa son na bango po na bomona yango wana esali ke babalanse ba image oyo makambo babomba kala siko mamado balobi mamado babombelaka pe boye te makambo eswika mwa tambo ye yo bombaka kaka lobi te bandeko biso toalaki na église Cité Bethel bino nyonso boyebi yango toza bana ya Cité Bethel papa makambo ne oyo abandi yango lelo ta bandi yango kala abizaka trop mais kuna ba remarque ki ba comportement na ye yango na bayaki kosala babengana ki biso na Cité Bethel tokenda ki libanda bandeko na kokende libanda wana yaki kosala en tout cas ezalaki ça ne va pas bino nyonso boyebi kaka soki yo mutu babengani yo esika tomona yango ata na basango te basango bakangaka bango na singa te nini te bango moko bandeko balapaka tseleka ke bandimi na bango babala te po bandeko lera apôtre Paul asalaki yango baforsaki ye te ye moko mutu alingaki bongo mpona asalela mpenza seigneur na ye ya temple badérangement ezala te mais tomonaka ya basango bakangi bango na makasi te me bango moko balingi yango après basupporta yango te bakoma kodekone bakoka kokanga motema te omona babandi na bango kodekone mais tomonaka bandeko lokola balapaka tseleka wana ntango badekonaka wana biso nyonso tomonaka baretombe mutu soki azalaki sango bandeko babengani ye kaka mpona mobulu tomonaka donc vi na ye mobimba mutu wana atikala kaka mobulu na mobulu donc bazalaka lisusu normalité vi mobimba musala kosalaka yango wana ya mobulu eza lolenge moko kaka na ezai oyo donc Cité Bethel ezalaki na raison ya komona penza comportement na ye ça ne va pas batia ye libanda botala babiloko asalaka bomoni yango sikoyo ndenge bimi donc aza penza bomba retardé bandeko aza penza pour cadeau aza penza nani mutu moko empoisonné aza mutu mabe makasi po ozo vanda penza na mwasi na yo nzoka oyo yaki komema na ndako soi-disant mame to salise aza sere ya lingomba tala boye boye nzoko oyebi na yo mutu sali babiloko wana pona sere wana babenga na ye na libala na ye obomba osukeli pe wana te bandeko to tala milimo ndenge salaka amemi yango pe tina ndako na ye oye lisusu pa ya madame lilobelobi to salisa to zoya vandaka na ndako donc papa oyo ezaya moni nalandela yango kaka musika te donc fezala pembeni bandeko nanga nyonso na nango posa donc nazozwa donc na katikati ya butu peza naza nango posa na kozwa bandeko diable pas a risé parole lobi te que diable aza intelligent aza risé bandeko donc mayele moko ya mabe aza na mayele moko ya mabe bandeko façon ko bando salela yo obamona kaka machine ya Sidonie eze spécial ezo komiso na place moko bo esengela kite oyo ma pasteur akomisaka yo te diable asalaka babiloko wana pona nini oyoka gu kaka ya masumu wana oyoka gu kaka ya kosala kaka mabe pa pasteur bino lelo oyo nzamba kitaka te pa abanda kolia bambongo batu bapesaka ya balimi ya baneni ya bofrand toyebi bambongo wana bandeko esala melaka misala ya nzambe melelo oyo
ekoma bambongo moko doki privé na bino. Mais totala pa pasteur asala keloko te nini te tata munene boye ba viva kaka na bambongo wana totala. Mais abosani ke eloko nazo saleza mabe soki yebani business na ngai ekekwe ya bongo na ko vivre ndenge nini totala bilengi place memi papa pasteur abosani bandeko na ngai abosani ke soki lelo oyo fopa ngana ko vivre ndenge nini abosani andimi abebisa ministère ya Nzambe andimi abebisa business na ye moko pe andimi bandeko bapate ya Nzambe batelengana bavanda na bandako pona nini bilengi moko boyi ya ba seconde mukileza mabe bandeko na ngai tokeba bandeko na ngai tokeba mukileza mabe bandeko ba papa pasteur soi-disant ba papa pasteur soi-disant ba nani ba apôtre soi-disant ba docteur soi-disant ba évangéliste bandeko boderaye trop bozonga na maboko ya Nzambe. Mutu moko azali parfait bandeko azali te mutu aza parfait azali te metango deraye zonga noki na maboko na Nzambe. Mendenge nini yoko demere na ekobo boye tango nyonso ti okomi na niveau bomi libala ya mutu libala mutu ekufi po na yo ti okomi na niveau suki wana te ozwi lisusu makango ako bandeko omemi ye lisusu na kati ya ndako bandeko na ngai babiloko oyo boyebi te keza mabe eza danger bandeko mwasi na yo azalaki na danger tout comme mwasi wana akokaki kosala pe mwasi na yo mabe totala monde yango ndenge komi nango ba poison partout amoni penza na koko leka mama do ponga na tika la kaka na kimeki na ngai oyo ngana tika la kaka na machine na ngai oyo na lingaka do mama do azalaki na danger moko boye pembeni na ye Nzambe kaka mutu abatelaki ye mubali oyo mubali ya ndoki mubali mabe makasi eza mabe a utiliser lisusu na Rachel abatu na position ya faiblesse ya Rachel a utiliser ye a utiliser ye azomona azobombela ndeko na ye pona nini kaka donc ako souffrir soki babengani ye wana totala niveau bandeko totala niveau vraiment epesi pasi pe epesi mawa ba mama pasteur tokeba ba mama pasteur tokeba tolingi tolingaka toboite mais toyeba pe ba place o tovandi confiance ya confiance eleka te toboite foza na confiance na papa pasteur polibala sa confiance esimbaka te ezali nécessaire bandeko ozala na confiance ngo problème te mais tala pe yebaka pe na air moko na ko contrôler ti diba kaka bo air moko obimi pe na bureau na uti kaka awa yangwana na mona ekana lekana boni oza bien musala ezokende bien okena kena ngandako ozomona air moko pe place pas oyambela ba frère na ba sœur bu obimi pe akamwe doit ko bando comprendre te place soki na meki air mama pasteur abimaka la kakate asala ka boya la kakate ozomona azana bakamo a certaine limite moko boy au lieu ya kotika kaye kaka ndengwa na vraiment pona to yebite mukili to sala lolenge ni to sala ndenge ni bandeko même ngutu mama batu azo sala yo ndengwa na bandeko mais yo moko faut développer ko banga Nzambe kati na yo ozomona ngo teke ça ne va pas parce que to mona ka basi ya mabala omona mobali nyonso to apesaka ye nyonso apesaka ye mais beaucoup kama mwasi wana ndenga dekona kana minute muke mwasi azo dekone na minute muke bandeko omona mwasi azo dekone bozomona
Donc pour montrer que donc vie wana ya ko landaka wana ya ko contrôler wana te mutu ye moko fazwa conscience o nazo sala eza malamu to eza mabe. Diamo bomoni Bible ezoloba kaka e bandeli ya mayele bandeko ezali ko banga nzambe. Mutu faut développer ko banga nzambe na kati na yo. Po soki pasteur ozana ko banga ya nzambe na kati na yo oyo nyonso zo sala bazo mona yo. Oko sala babiloko oyo te. Donc na minute o bandeko nanga Afrique du Sud eza ya koyinda. Eza ya koyinda bandeko. Botala ba pasteur oyo ba comportement bazo memela ka bato. Ba comportement bazo salela ka bato bandeko. Église eza ya kokangama. Siko ndenge eza ya kokangama asepeli. Osepeli okozanga pe ndenga kofutela ndako. Comme ça ya Sidoni wana bolia siko ba makuku wana futa ndako ba makuku wana kende wenzi. Oh Seigneur Nzambe pambola mama pasteur oyo pambola ye oyo nyonso akosala kende liboso bango kuna badinda bazanga meme elinguba oyo bamela ta mai ndenge ka balobi salaire ya masumu ezali bongo liwa ba vivre yango bandeko ba vivre yango pambola mama do pambola ina o na ba shock nyonso oyo auti pour vivre bandeko même ndenga fungulisi lingo litonga mususu eza facilité bandeko pona minute oyo mutu aza penza na kimia penza te na kati na ye alobi yango na bombaka yango na bombaka po cité Bethel ndenge bengana kabiso akeya sengi bolimbisi pa ito vanda ka penza to monique non to péché penza contre Dieu malembe papa moni moita mikitisa kesenga bolimbisi bana na nzambe l'enfant prodige bande ko cité Bethel limbisa ye na ndenge bazongisa ka ye or que muta sala kango na profit lera moni kaka oh nini azongi penza ndenga zalela ki penza bien na cité Bethel allez apumbo cité Bethel alongwe bandeko na ngai allez akeyi ko fungolisa lingomba na ye bandeko alobi ya boye soki kaka na denosaki ye na bimisaki nyonso tu na balance ye elinga osala bien te nalinga kosala bien te mais na minute oyo bandeko bomoni mabe nyonso babombaka efinisaka par kobima bato oyo ye kaka memaki wana o balobaki tokende tokotika yo moko te tokei biso moko tokoloba na ye bakoki kosupporte shoki bakenda ye kokuta te bafilimango bandeko babalance yango kaka mutu oyo bandaki kobenga papa dadi ye wana papa wana ba malungu manzeka na bino nyonso libanda malungu manzeka ya papa ngo yo mona kango ba papa vraiment yango biloko la bilo ezala kaka telema masasi calculer tirer biloko ngo penza bulakisa yango kaka n'importe qui bakaliso na bino ngo bandeko ezalaka nango ka pete ya kokitisa ngo kaka na n'importe qui kaka yo zo kitisa na yo bozonga batu ti boza banyama te mutakala pe fo boyoka ka soni pe moko ya kolakisa kango nzamba yebaki ya kosala yo mutu asalaki yo nyama te bandeko yebaki tina salelaki yo mutu o se comporter na ki mutu ko eloko babengi mutakala bandeko pona nini to bomba yango soki mutu azotambola mutakala bokomone penza ke akoningisa mboka nyonso bandeko ekoningana mboka nyonso ekoningana pona nini azotambola lolenge wana mboka ekoningana bandeko nzamba asala kaka foto bomba ka yango bomona te ata dana Eve tango bakompreneki miso efungwami bakomprendre tozali bongo na bongo bakomaki kokima bakokaki kosupporte lolenge na bango wana te
bandeko tomi pesa valeur totika babiloko boye kosala malamu te eza yo soki eza yo tata oyo tala mama do abombi yo me bato amemaki ntango bakemona ngo bakoki kobomba yo lisusu te mpe bozosalaka babiloko wana nyonso na mbetu oyo mama do obandaka kosala bamashini no na mama do yango wana ka yo mpe Sidoni ozosala ye na eza ye wana bolingo bozosala wana eza ya tonga lisano ti eza ya tonga lisano mobali oyo azwi yo na maboko ya mutu azokende kotelo kuna na kati ya ndako azwi yo aye na yo pa ya mama bana ne bozosalaka na kitweki na cachette na mama bana na ye yo kalisi un jour ako considérer yo comme il faut ako considérer yo toko kamwa un jour aoke bala mwasi mususu yo atiki yo na position na ye wana neti makango parce que ayebi ozaka ka légère bongo tonga lisano ebunga kaka na lisano tika kolelisa motema ya muninga tika kolelisa yango eza malamu te omoni teke bakuti bino babalance bino kaka parce que kamo espoir ezalaki tala agitation oyo ezalaki na place wana po bana baza na kati kamo espoir ezalaki peut-être lobi bakoki kozongana na papa bana na ye bakoki kobongisa na papa bana na ye mais tala l'air bakuti bino agitation oyo ye place wana bakoki ko supporter loko wana te osomona eza bien te moi sokoki ko se comporter ndenge wana te couper pete ekitaka nango a n'importe qui ozoboma libala ya mama pasteur na yo oza maudite okofuta oyo yoka kozolona wana okofutaka yango bandeko na ngai tika kolukela bana na yo ba malédiction lobi pe bana na yo babando kutana na babiloko wana soki bakoli bana ya bana na yo ekendaka tina 4e génération babanda kokutana na babiloko wa moko oyo bangongo to balona kite c'est pas bien bandeko ezosala kitoko te tango yo ozosalaka bongo ozomona na mosika te me bana ya bana na yo un jour bako bando bukaka na bango kaka babiloko oyo yo ozosala c'est pas bien mama doa yambi yo amoni oyo azali mwana tosunga metala yo na sima na yo babiloko oyo yo sali vraiment pesi mawa na ba comportement ya boyeza malamu te basali bien ba publier bino basali bien makasi mutu nyonso ayeba bino bozali mbuma mabe et puis bandeko totika kopesa ba pasteur oyo mitu makasi totika kopesa bango mitu makasi po babiso batu tozokendaka na ba église na bango batu tozopesa bango ba mitu makasi baza ba faux ba pasteur ya malamu akoki ko se comporter boité akotambola na crainte ya l'Éternel malgré to boité baza ba parfait mais ko banga nzambe e kozala na kati na ye ke kozala na batu ya balolenge ya boye ezo sala kitoko te vraiment bazo fingisa ka nzambe makasi ba pasteur ba machine partout puis boke ba bandeko na ngai bato mingi bazo sala ka babiloko bandeko bazo zalaka malamu te mingi okomona pe bazo simba na bako simba na bango bazo tindaka bango basalaka babiloko bo place nyonso azali calculer place nyonso azali bandeko calculer biloko moko bazo tindaka bango pona ba succès emataka mais batu bazo yeba ngote ba pasteur nyonso kaka ba pasteur ba nyonso dadi batu nyonso dadi mba mususu mobali no mongutu obenga ke dadi te na kacha ndako mais pasteur kaka dadi kaka dadi depuis quand badadi bazalaka boni na mokili badadi balaka boni na ba pasteur su bakoma badadi kokamo ngana ko obenga pasteur dadi te banindeni longwa mbati botika bandeko tolobi tro na sujet ngwa tosuki ka wana tozoloba na biso ka pona bandeko bazwa mayele
oyo bazozala donc facilement manipulé bozala mayele eza te ke mpo omoni moto na komba paster omoni ye kaka tika donc sekele ezala te nini te nyonso na mitika okomona makambo na yo okomona ngo bandeko tokeba mboko ekomi na baventure trop memi badadi memi bamami bazosala bamakambo moko bandeko incroyable mais vrai bandeko tozala ekenge Bible elobi tokoyeba bango kaka na bambuma na bango nde tokoyeba bango donc tokoyeba bango kaka bandeko na misala na bango nde tokoyeba bango bandeko alors yango wana kita bino bo juger musala oyo soki eza ya malamu to ezali ya mabe bandeko bo juger yango bino moko ndenge kaka parole elobi ne juger point to juger na biso te mais to condamner na biso kaka po parole elobi condamner to condamner na biso kaka ba acte yango mais to juger te po biso pe to abatu na masumu bandeko meme batu na masumu yango ya ba niveau oyo tata libumu munene boy asa ko mipesa libumu munene yango respecter asa ko mipesa yango respecter ba comportement ya boy bandeko pardon mbadi yo mbadi to suki na biso bandeko lolenge ka to lobaka dès que Jésus Christ azongi te to kuta na numéro mususu. Merci beaucoup bandeko na ngai to kutani bongo à la prochaine bye bye na bino.